site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Grâce misi la sexy bato balobaki mingi pona glace Studio NC bato bafingaki mingi pona glace la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Héritier Scramé ya komone la sexy Yena ma César Magic Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Batougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro, la même magique la famille Mizi, nos sim sponsors à Makassi Unité d'élite Bomonier la sexy Yemoko Serge Kabangu Adake Thierry Yari Ide Kongolegi Balisa mwana mokatimile Kongole mamosaka Balisa mwana mokatimile Johnny Pelé Pastoral Bakatamile Kongole mamosaka Mayebo Lazo Boye playe baba mabasa Fonchi Dolo Calvin Elengi KPL Sandra Kazadi Christophe Moura Kazadi Kongoma Elengima Dania Smith Elengima Teresa Bilenga Elengima Grâce Misi la sexy Elengima Kongo chérie. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Mamae, car l'heure est déjà venue où Dieu cherche le vrai adorateur qui adoreront en esprit et en vérité. Ah maman, bien-aimés dans les seigneurs, vous avez longtemps entendu la sortie officielle de votre album, de notre album des 0 à héros. Maintenant le ciel est grandement ouvert pour vous offrir sa bénédiction qui est ce nouvel album qui contient 6 titres que vous allez beaucoup aimer avec la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Bokwala, humble servante de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez que nous avons comme chanson les chiens que n'est pas la fête. Tuka Ezali Soukate, Likamo et Sukisayo, Ezali Soukate, la chanson inspirée du ciel. Signe de référence. Oza Ilemo, Oza Ilemo, Toza Bilemo, Ozali Bilemo Kati Nankolo Yesu Masia. Tonga Pelokole, Tonga Ekomi, Tango Ekomi et Belemi na porte na yo. Jésus veut te visiter. Yesu de Nzambe, la chanson Yesu de Nzambe avec la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Bokwala. Yesu atikali na kaka bisika fandi azapo kota na ngwende na ye. Jésus mon amour, la chanson Jésus mon amour c'est pour vous bien-aimés dans le Seigneur. Bolingonayo Yesu Masia. Et enfin, l'abondance du cœur. C'est pour très bientôt votre album des 0 à héros avec la princesse de l'Éternel, la humble servante de Dieu, la sœur Tiffany Bokwala. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est déjà en ligne votre album de 0 à héros. Pour tout contact, veuillez appeler le 0033 64 67 87 037. Vous serez servi de cet album. Que Dieu vous bénisse car le ciel est grandement ouvert. Oui, salut et bienvenue à vous tous ceux qui nous suivez de partout sur www.congoelengi, site à Bolite, site à Gaillard, Kandina Lobaka. Devant vous, c'est toujours Glody Diasuka, la mignonne de la presse. La mignonne de la presse, Kandina Lobaka. Moi, qui verra sans polémique. Naza toujours là pour la bino toujours bien, toujours à la découverte. Namboka Congo ni c'est pas ça ni les kaka. Vraiment, le lobby découvrons ensemble. Ezawana émission la bino ya Kano, émission la bino ya Mututu à l'aise, Mututu à se retrouver. Pour aujourd'hui, nous sommes dans la commune d'Njili, vraiment la commune d'Njili balobi oh la mignonne ngala lela kwanga ngala linga fute c'est mon kuto ana linga moto amweza ya moto me kwanga na liaka na ngai kwanga na liaka est-ce que kwanga no liaka webi ndenge za sala rango provenance pour comme kwanga ezaka nini faut comme kwanga ezaka nini donc ba découverte à boy faut ka la mignonne de la presse ndé asala rango ndé bo remarquer toza déjà awa na base babi kwanga pene lamba mara awa
quoi ngelamba mara awa quoi ngelamba ma awa to kozwa ba maman interview tout na bango ba comme une étape nini poto mondi bango bazo balola bazo sala boy to éviter ba comme une étape nini. Merci à Grace Mbizi la chanceuse, merci à la grande équipe technique. Là je vois Mika Badjinde derrière la caméra. Pourquoi pas à toi Montréal, très si pro, la main magique. Babi lâche kwang. Lâche kwang wolinga wolia kwang mais voyez raté vraiment et ça la nini. Vraiment rapidement maman nanga iboni Keba maman na ko kate kena loba. Kena bisa loba na bisi ya loba. Vraiment comprenez baza musala malgré toi un peu ko sala moi surprise mo boye ba bakte que notre roya vraiment Congo elenge ko kita sur terrain to découvrir quoi nga basala on ndenge nini. Yaya moi si bonne santé. Santé bien. Comment nani? Niclette au monde vous balo la pena quoi nga balobi ozo sala ba benga ngoni. Oyo. Ozo sala benga ngokwanga. Into ndenge ozo sala bo. Nena sala bo. Na lambi into na ngata na sisi na bongisa ngo bien na sangisa ngo akaboli pe bandi ko kanga ton moto liango au sepela otake ezelo ko soin ya propre ya pembe. Siko ozotela ma partout dans le monde bana poto balobio biso to banga pe ko lia ba kwanga utaka mingi kino kwanga siko kwanga ngo ya yo to mona ki na bandele zalaki nanu bimpuka bete biso no lisolo no pe koma kwanga vraiment ndeni bosalaka pe koma into oyo kande to sombaka tango sombi kimpuka bon ya mubesu ozo pompango tango pompango soignango soin allez au chango na sac pour e comme kwanga boye o tient nzung olambi to boye le kwa ka fufu po boye pendenge oza boye okoko liango bien oya solo boye pela ko lia pe okoliango kwa mobimba yango e akutuna mingi ba préférer ka balia même ata boye mais beba no kitonde beba no kite o ndenge za be ko lala une semaine 2 semaines e ko tika ko bimaka mabete zaka propre chaque jour ya solo siko après into oyo siko kwanga yango mo kwanga koma kwanga neni boka ngona makasa bani kasi boye tan no sisa ko sala boye na niemi yango na sangisi na bandi ko kata ba mike wana na bandi ko kanga tant on tient na moto toki ils aura bino après combien de temps et où mais là on a pena mingi to za wana vraiment pona ko tala pena kwanga pena bima pena na likasa to tala pena Niclette ndenga zo kata Niclette soko za awa okomona ngo ndenge belaka yango ewumela nango makasi te mais foko yeba pe na papa onde to sala kango foko yeba ndenge za ebima ebeli te posoko ebeli te okoluka obandela ngo mais tant biso to yebi nde to salela ngo tokomona ngo ekobimaka bien na likasa siko ya Niclette nde bo sala boy oyeba boy ko bimisa combien de kwanga na nzungu oyo ko bimisa combien de kwanga oyo so na 500 mwanda ma mubesi na ko kata ba 80 kwanga ou bien 70 kala mwanzungu 80 kwanga bimandeni eko bima poto eba déjà mesure ya ko 500 ya mubesu na mesure ya otolambi so na katon ko bima 60 va 70 ya solo donc ya Niclette pena donc yo vraiment vandisa masola kwanga na moi vraiment yo vandisa masola kwanga siko tanga bima na 70 wana oteka na combien na teka ngo kana nde na katela ngo 200 francs 300 francs 200 francs 300 francs bon monsieur zakaba 500 mais surtout quand on mesure à 500 fois euro bima na monter na te na ebisi yo donc bima belé parce que quand on miki na monter à 200 na monter à 200 Vraiment Niclette toza na pona ko assister bino lelo Congo elenge kiti vraiment na terrain toza na pona ko assister bino e banda ki na kimpuka lobby lelo to komi na into ti vraiment kwanga ko bela pena bana partout bazolanda ba mona pena kwanga pena na likasa vraiment kwanga vraiment vraiment merci à l'honorable Bachaimi, merci au prophète Gikanga, merci à Yamatou idole na lelo tellement fort depuis la suite mon vieux, merci à toi, merci à la première dame de Lausanne, merci ko le cœur de papa Gobelisha babi maman comme les autres. Merci Nabino Tubozula na lobby lelo Jovi.
yo linga kolia kwanga mingi susa kwanga foye bara la bino la zala pour faire découvrir bino mama kambebele. Merci à toi c'est Mama Yasi. Ça continue toujours na micro il y a la mignon de la presse Glody Diasuka. Mon on va vivre sans polémique. Merci à toi Précipro la même magique Montréal. Merci à toi aussi Mika Badine mon héros d'Alombre mon bala pembe. Merci à toi Grace Mbizi la sexy. Ça continue toujours na découverte ya lelo comment ba fabrikaka kwanga ndenge ni ba salaka kwanga. Merci. Je vous aime beaucoup. Ça continue. Restez toujours branchés. Boza pété, boza la wana pona kolanda biso. Merci. Oui, comme j'avais dit que ça continue toujours avec Glody Diasuka, la mignon de la presse. Ya Niclette, tu as combien d'étapes nini yaya? Tu as combien d'étapes au Longola? Na ke ko sangisa bo mona nde na osala. Longola. Tu que Niclette même tozo sala. Tonga to yeba pe musala nyonso ezala ba difficulté nango. Ya Niclette na rolamba kwanga o difficulté ni nokutana nango. Ba difficulté nokutana nango tango sala musala o. Nakutana difficulté te. La difficulté non c'est la facile pas na. Non c'est la facile pas na. Donc musala mais ça musala moya pète puis dans musala moya bien quoi. Eza musala bien po mutabandango eza ko na biso mutabandaka ngo lepe ba mama bako ko za pembeni awe. Lepe mama bakobi na ba mama pe ba laxi biso mwana bana nde to salela. Donc ça no ba difficulté monte so ke somba so bandi ko lamba ezala on a difficulté monte okutana nango peut-être le moso comme na point wana sala o passe. Exactement, et ça on a pas si son okuta na place mona ke osomba na monyo peza couleur mabe o mutako lia o sepela na ngote. Si ba difficulté ya ngwa do bokuta na pena ba biloko mwindu. Siko différence ni eza entre bato ba ba kwanga ya bateke na kwanga normal différence eza wapi? Kwanga normal lika différence eza ngote nyonso eza ka kwanga. Mais oh wana yo okokuta na kaka po nyonso wita na ka na mboka na zamba nde basali yango akotala wa kosala ya bien to ya mabe. Yanga biso to lukaka o ya bien moto akolia même pendenge zabo eso na bongisa bien okolia ngo peka ndenge zabo. Mama Niclette kandolo biya mokuta na pena ya ba mwindu siko yeba ndeni ke o eza mwindu kana couleur ko tala boeto ndeni. Tala na couleur ton place ke ko sombela ton moto o buka po banda ko tangi lo bikolo okotala ke o eza couleur mabe non sepla na ngote mais non luka o eza kitoko ton moto ali o sepla na ngote. Mama Niclette tozana toujours pour na ko assister vraiment to nto mona pena lelo kwanga pena po mso mona ka kwanga na likasa. Mais ba yeba te kwanga ngwe bandaka ndenge nini kwanga ezala kaka kwanga okena wenzo sombi kwanga mais fo yeba pe ndenge basalela ngo fo yeba parce que Niclette nga pende na boye nga pe na parler pe na kozwa pe kwanga pe na sali nga kwanga na nga pe na lia nga yo koko sala te po o mesana ngo na nte biso tema date o mesana ngo tokokoka ko sala ngo po msuba otala bo bio na monde ya basomba ka boye batsaka boye nga pe na balola na sala pe kwanga yona tuni soki pe munyoso ko sala pe kwanga na te mutu nyonso akokosala ngo te po ba professionnel mutu nyonso akokoka mosala kwanga te po eza pasi biso tellement tomesana nango yango wana tokokoka ngo vraiment voilà donc bien ba professionnel mikaso mama ko mama ndazoloba mama loba sala to koma pe ko sala ngo kasi pona na début nango eza musala passe mingi kutu balinga baye bango bakokoka ngo te po eza musala moka passe puis eza pena ya makila héritage na bino mingi ba ko to mona basala sala wana pe bango peza ya ba famille to ndeni eza ngo sa de papa mulu balamba kwanga te kwanga eza bateke bakongo biloko mibale wana o na muke bangala esili o ekolo bayanzi baluba bapendo asalaka kwanga te eza biloko bateke na bakongo esili. Oui, merci, ça continue. Ndeka na loba ki eza héroïne na lelo découverte lelo kwanga o ngalinga kwanga na fumbwa biso ba kwanga na fumbwa kwanga na likaya mesigo kwanga basala ngo ndenge nini makamba boy fora la mignon de la presse za wana pour la découverte ya kano la découverte ya mbinga vraiment ça continue tozana ma sœur Niclette azawana lelo tozotala vraiment ekatela ngo ya Niclette bino kotela ngo classe babi kwanga ngo za kauchu siko yozo so na facilité bwendeni ezaka osusu ke kutana na kwanga moko eza ya couleur marque mo ya mabe po kwanga mso ezaka tongo ke kosomba osimbi bomo ezo esa kol na maboko wana eza kwanga ya mabe ya kausu mais tongo sombi kwanga okuta ke osala bona maboko epanzana eza kwanga ya bien wana
Vraiment, merci. Prophète Gikanga, balobio séjour nous na kino l'exaki encore na kwanga. Omoni source à kwanga. Omoni source. Babi kuna na Lausanne, la première dame, merci komote ma ya papa Gobelisha, maman na Andi Luwawa. Kwanga yango, kwanga o ekendakati. Jésus venant de la papa Paris. Jésus venant de la papa Suisse. Mais kwanga o utarawapi. Vraiment. Babi la million de la presse faux à la rara yo. La million de la presse faux à la rara wana pona mamba boy. Mutumoro ta la kisa biso ngo. Non to mona ngote. En tout cas, merci Nabino parce que Nazar on a toujours pour vous satisfaire. Toujours Nabino, la million de la presse Glody Diasuka. Vraiment wana bomoni alongo liango na nzungu akati katango atena bassin. Tozo ko bakaka, tozo yeba kaka. Tozo yeba kaka. Eniklet, soro sali bo après. Après si on a que on niema sona sisi on niema na sangisa. Ba terme Niklet ngo pe ko niema sunde. Ko niema ka seza ko finate, na fini sili na sangisa ngo ale. Tona bandio câble monique kwanga ngwana bandio. Vraiment, babi après faut ko niema ngo pena. Ah la vraiment. Oui, ça continue. Si on gagne mango habito monate. Voilà Mika, viens avec moi. Vraiment Angaye, balobi la million de la presse. Pose à la razala karawana. Angaye. Balobi bakima. Baby te goni fina. Vraiment, il y a une classe finale la biso ka moi quelqu'un quoi ngato mona fela ndenge contre na likasa et puis merci à toi Tracy Pro, la même magique hein. T'es azana les asanae. Azanae. Vraiment. Nalina banda onyema ozabotala nde na osa musana na ngai tant na onyema boye bo mona tant na sisi nazo sangisa ya diklet zela eloba bo mona yango nde na osa nde na ofina tant na sisa ko fina na bandi ko sangisa na bandi ko kata bo mona nde bosala maboko boye pesa ngai te ya niklet pesa ngai te po yango ezango kwanga ezaka na ngai te kwanga yaka soki ezanga eza ça dépend ya place na mboka esika basalele kwande ya ngai mais tant biso to sala boye ezaka na ngai te yaka bien chaque jour vraiment wana bomoni ya niklet ndenge azofina kwanga donc kwanga peneza pe na étape ko otokomi une étape ya kofina kwanga ye je vivais dans la catalogue c'est mama yasi depuis Paris yo lingera kwanga na mo viande moni susa kwanga ya niklet msala malamu babi kwa ngo peso changer na couleur ya niklet yo tangela ngo classe te boy e ko changer couleur po tant na osala ngo boule nyonso eza déjà ka boy tango za ota te o sapelo no ya sointe ya salité mais tant nga na osala lo na be mutu nyonso olia akusepela nango même ndenge ezaka be na sangisi non te non na kangi na likasa te mais ndenge zabe okosombelo ko koliango peka peza bi konde za boy ngapena ko somba na bona kena toxine nda te bonde okosomba boy okotokisa mbama te po umela te ke bela makasi na moto ko for sande fo sangsana mbeso kabolo tena makasa o kabolo ngo tena makasa yango nde ebimi kwanga uliango na biloko. Merci Niklet Congo Elengi découverte à kwanga babi grâce mbizi la chikwanga la chikwanga sous sa kwanga vraiment yango yo. Tracy Pro la même magique Montréal, merci à toi, merci à Mika Badjinde babi ba image à Kano boy faut ka Mika ndazorango la million de la presse azana toujours na ba découverte à boy lelo toza a penanga funa ye bana bato tout bazolanda fo ba mona pena no kwanga ba niema kango ndenge nini ba fina ka kwanga to yo ka ko fineza ko niema pena vraiment maman ça continue voilà ko sangisa wala ko fina wala mélange en français ko mélanger voilà on est avec une jolie demoiselle comme on est Niklet babi Niklet na simbi masora kwanga tozana commune Njili quartier 1 babi zana posa commande na kwanga ya bien Niklet yeyo Niklet wapena ba coordonner ba robengelo Obi ba coordonner donc téléphone numéro à téléphone
te na téléphone te. Ah te foto sko suntenga sa commande kwanga usande nini? Niclet. Oyeka. Na poto nga bengo déjà ke bongsela kwanga bona oya bo bengo ndeni. Mais na téléphone. Ah voilà, so mutu aza posa donc contactez-moi la mignonne de la presse. Vraiment lobby, voilà pour ça kwanga kando zo mwande. Voilà pour ça kwanga benga contacter la mignonne de la presse au moment awa baselo kwanga ya commande ndenge olingi. Vraiment, merci, ça continue. On est ensemble, tout le monde a ndenge bazo fina. C'est parti avec la pub et on se retrouve juste après. Alors nous sommes AG Normand Export, nous expédions des véhicules pour l'Afrique, des colis, des conteneurs et nous vendons des véhicules pour l'export. Bis DG Normandie Export. Olingi, voiture n'est de l'Afrique et des ponts canaïs. Mituka, et comment? En Afrique, nyonso, et c'est un carton, nyonso, un conteneur, talaka na minito yo, et ça grand mango. 02 32 24 29 43. C'est quoi l'adresse email? ag.normandexport@gmail.com. Donc c'est cette rue de la Chapelle, Peltmar, 27 400 Ouetteville. C'est auprès de Évreux. C'est auprès d'Évreux, oui, voilà. Boya bandeko, to sali yango ya biso moko, bala boka, eza ya biso moko. indi tozala kati ya bureau ya Congo leng masolo eza ndeni vedi tozala biso ba sponsor tozosala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce mbizi c'est somoni masolo ngo vedi ba mettre Maurice pe bakotango ba Eric Mande pe bakoti masolo ngo balobi boss de boss moi Mirajab moi mi caps donc na yebisi bino ba congolais na yebisi no congolais de congolais na yebisi no Kenya pe la mukina masolo ngo ba Kenya pe ba ye mabe. Donc tout ça na maman agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo kangoka na sango oyo kasi mbizi la sexa kuna auditete etali oyo kaka na sango na minute yo moi mi caps limited ya moi Mirajabu tous les Congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure moi mi caps balobi Jaguar ezalié ezalié auditete ezalié hélicoptère ezalié avion ezali babem VP ezali range ezali on doit beaucoup dans là na moi mika. Oui, Niclet to moni o so susu e balamba te. Onde ya mubesu yango na ozwana ndambu awa pona banda kosangisa bomona ngo ani siko sangisa na mubesu na balamba kasi po yango na esalamaka po esangana kaka bongo ya esangana po esala ni moyen ya kosala ka ona oyo eza te yango ba mélange yango kwa na ndamba mubesu posko kwanga obelisa ngo eza na moto pona chango na moto tant na osisa beno sa na kabola bozomona nde bakangela bino pe na makasa bokomona. Merci, ça continue. Ginette Bayanga, Balobi Ginette Bayanga, GB, mon ami personnel, mon ami privé, ma confidente, Ginette Bayanga, Kwanga Yango, kuna na friti de lela Kwanga, yora Kwanga, babi mélange yo, et comme presque na souka basangisi, bazui, ya mube suna o batokisaki, pona, ba mélanger, pona kukanga, vraiment, nulle part ailleurs. Toujours dans Congo Elengi, la micro et Glody Diasuka avec Découvrons ensemble. Aïe, vraiment merci à toi Sema Mayasi, merci à toi JP Maya, mon vieux depuis Paris JP Maya, malgré ton liaté mais quoi on appelle yango sombata kwanga. Merci à toi JP Maya depuis Paris, l'homme qui a un bon cœur, je t'aime beaucoup. Pourquoi pas à toi Matou Idole, elle est en Hollande.
balobi eza ya koyinda parce que kwanga nde yango oyo masolo kwanga nde vandi ya wabi chéri moka kano Niclette balobi alambaka kwanga kitoko po boye baka source kwanga ezaka ndenge nini bino bozwaka kwanga bolie boye baka te esala maka ndenge nini mutu nyonso kosala ne kwanga eza facile pour kosala ngo vraiment ya Niclette tozomona yo kaka ndenge ozosala tozelaka kwanga ngo kaka na makasa vraiment to sentir yango ozela ngo moni ke na laksi bino ndenge na tiaki na ya mobesu na o basangisa bomona ndenge mélanger voilà ebimi siko kwanga yango na siko ya na lina kata na laksa bino ndenge ye akochela bino ya makasa zokanga. Merci, ça continue. Oui, Niclette, comme une étape ni oh comme une étape à kokata on a bandoché la bino ya likasa bomona nde ya akokanga. Voilà, merci Balobi. Pe bino mo bomona ke eza propre ya soin eza atana bambuma moko te. Voilà. Eh bien. OK, ya Niclette habite comme une étape à kokata. Kata pena sko yeba mesure ndeni. Ozo lelo mo o mesura kato ndeni. Na lelo na mesura te ka ndena maboko na ndé yango na mesure manga. Le boko aussi mesala na ekate. Le boko aussi mesala na ekate. Vraiment. On mona que eza soin ya propre eza. O mesure combien? O mesure 200 francs. On mona que eza ngo na salité te. Eza na nyama te, eza ka propre nde bo mona ngo. Voilà, wana kwanga koti na likasa tozela tolia. Vraiment. Bozela bomona, sope bokozela ba talela bino batokisa karabino kaka. Donc on peut comme on a souka donc sera au té bois après ba tokisa sili. Sera té bongo akangi et silimba moko. O bozo mona Niclette ninga zokata kwanga balobi Jeanette Bayanga GB moninga Glody de souka la mignon de la presse. Pourquoi pas toi chez la mbouille depuis Paris? Moi ça mwindu. Aïe. Oh kwanga na dendo e. Oh kwanga na nini. Moi place kwanga utaka. Moi ndenge basaka kwanga. Niclette na olinga oloba moi mingi poto ye ba rapé moi mingi ngala yebi makambo te. Yo ne fo loba mingi. Loba mingi. Nzelo mona. Omona pende zabe na sisi na into te fona lamba lisusu nzungu mususu. Na bolamba ka pena juno ko lamba kombele nzungu. Na ko lamba denzu. Nakolamba ndenzu, nakolamba denzu, nakolamba 30 Siko so na sisi bongo nakosangisa pe na okata komona ke lobi tout na nga ya oteka ezali na okoteka lobi na zandu. Ah donc soki o sali yango lelo koteka lelo te faut keteka lobi. Fona keteka lobi po ezala ya bien. Ah donc soki keteka lelo ka wana lelo ka eza moya oketeka lelo ezate po okosa musala mo ya mbamba kwanga no pe bongite. Faut ça comme ça malembe na kena koteka lobi. Vraiment. Voilà to bandaki to monaki kwanga bazota na mai o ba bec système à pomper et par après balobi bazolamba ito Niclette non lo ba bien. Le va bien. Voilà, bazolamba ito to comité na étape o ba mélanger yango ba niemi yango. Ba fini yango ya pas manano et puis pour bakanga ngo ba 5 ya mbesu na ba lamba ba niemi pour ezwa moyen ya kotoka bien. Est-ce que tu as une étape pour azokata balobi lobo connaissez mesana na kokata azokata babi o eza ya 200 ya Niclette o ko sanga te o ya 200 o ya 200 zape ndengo vandi bena l'action ndeno okata ya 300 francs. Voilà donc okati o ya kati ya 200 akata siko yo ya 300 ya lakisanga mesure kwa ngango natala batapoto bamona. Voilà babi oyo nde 200 francs o kwanga 200 ngai babi ko ngango pembe malgré na netokite mais boy déjà ça va bomoni degré pembe zawa kwanga comme vraiment na suka so to teka boy toki Niclette après si mso chebe toki omona ke ebeli penza bien pour que ça sous couleur au ndenge na mélanger bon et comme couleur ma pena couleur le quoi ya fufu ebeli bien wana pour liango bien. Voilà ce qu'on est na rolia te boza mubesu basi mélanger déjà na mubesu mo liango exact. Voilà so liango esala mo passe so liango de et ça na passe te mais eza d'ailleurs au sangana mubesu donc ils en ont ébellité mais jusque là vous avez vu la chkwa est-ce qu'à étape maka
tota na moto etoka pena taka 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 et puis masola kwanga esili et kuna na poto bolie et kuna o botiana ba manifestation cuisine congolaise bozolia kwanga hein. Merci à toi Gracie Mbizi, merci à la grande équipe technique Mika Badjine derrière la caméra ba image à Kano la minière de la presse de Lozaki wana pour découvrir comment ba fabriquer kwanga et kwanga basala ndenge nini. On est là to comme vraiment na moi suka tozo chuter mais toza nani tozwa bango tina suka ndenge pena batlamba rango pena kwanga pena beli batpena balie vraiment toujours avec Glody Diasuka na découvrons ensemble nulle part ailleurs. Oui, yaya to comme une étape ni. Oh to comme une étape d'ailleurs kanga on linga likasa na ngaboe. On a sisi na linga likasa na ngai na baluson boe. Na salibo. Ekangeli yango balakisa bino ndenge okanga. Tolanda nde bakoko balakisi ba mama bazolakisa biso bana tinde pe to continuer kana musala ngo to. Ngo pesa so okangi bien te ko kota pe mai. So kangi bien te ekota pe na mai mutu moli yango ezate. Mais nde sikondo to kanga be to kanga pe na bien o serrer singa na kitoko. Ale ko no petango etoka ezu forma bien. Pe ekota mai te mutu nde so tango amona kwanga. On sepela na. To comme une étape à kokanga kwanga bana poto bozo mone kangeli. Yaya komo na? Naomi faut voir ekangeli kwanga oyo. Nde na kangi boe mo ekota mai ezate. Kwanga nga eza bien. Batu pe minene pe balia la mo pe kwanga. Aye ba sombi pe kwanga o laisi kwanga kitoko. Sombi mais to banda ko sana biso pe ba commande malgré tika na biso mono ezaki musala mo bien te. Lomo e futa te mais on to commande ke so na zandu. To kangi kwa na biso bon bato ba yaka osomba pe pa na bino ebele botekeli bango na peut-être na 200 mais bango ba keteka na 300 na 5 bato basala na ba flat hotel ba ba esomba kwanga boteka biso ba 50 kwanga ba 60 kwanga oteki e pa ke na kuna c'est nini abandi oteka pe kwanga na ye et puis on s'est retrouvé ne biso pe to se retrouver pas on s'est retrouvé bien mais kwanga ezana musala date message nango ndenge ba mama biso bana bebele ba osa ba fianga ko sa musala o te mais biso sa na biso fierté poto bien musala dato message nango ba mama ba bota biso tinde lelo komi pe boy sala ka musala na biso oni na boy bo bino mo bo mona e kulikamba lobate sa va musala yo to tangi pe ba classe to zo tanga sa pe bana yo za mwana mwana ngaye wana ya solo mwana ngaye wana tine moni bomoni leo ndenge za be santé kitoko makamno tout bien pour kana musala non sala no bokola mwana ngai lobi pe akoti pe classe sisi pe classe ba miya ba classe minene akomi pe mutu nga maka na musala toujours kana musala kwanga musala ka kwanga oyo en tout cas esunga biso makasi ebele ba osa ba fier on ensemble musala ebele ba benga musala salité bébé na ngai yo mwana ngai alobaka bien comment on a ah maman comment est maman wow Elvi ok Elvi boli akwanga oli akwanga tala kuna oli akwanga makasi kwanga za mabete pona ba mike pona constipation te ezala mabeso azana age wa muke mais ninga komine boy akolia na ngo mais est-ce qu'on va lion et comme moi caoutchouc lion pena bien kitoko lo kwa fufu mais kwanga eza musala moi kitoko tine moi na bo mone santé kitoko boye no Elvi ça va kala musala oyo na bokoleli mwana ngai sina ninga komi na age oyo akutanga pe classe 6 pe ba classe pe mutu pa mone pe mono pe mutu na nzela kala musala ngaka onga mama na so sala wana bino mo bozo mona musala wana sala ka yango oyo ezate kena yo kasoni na banga te musala o profondeur ba mama bokoleli biso yango voilà wabi kwanga to komi déjà une étape oyo bakangi monde bakangi déjà après awa match si totina moto toki siko batokisa yango foza combien de minutes na moto eumela te soka moto no ezaka makasi otie kwanga no toki ale e diomi ka mo makasi ale olongoli kwanga na yo motu peda omona ikwanga bien makasi na kitoko kwanga bien propre
kitoko la monoko yebaka ndenge osalela ngo eza te kosala kwanga salite bambuma mwindu te kwanga fosala ngo propre makasi yango tinde bomona na pase omoni ekangeli tinde toza boye mais biso mpe tosala te ke tosala kwanga tokoma salite biomo bomona nde nazali osala mosala na ngai eza toujours propre moi elamba na ngai bien eza te komitika mpo tosala mosala te bino mo bozomona nde tosala mosala na biso kepe lobi pe na vie toteki pe kwanga toseretrouve pe na mwa mike oyo cerveau sombeli mwa elamba mwa lipapa mo pe mama mwa liputa mo elomoka ya telanga awa nakele kuna batokisa ngana matana benda na ngai babi ta yo poli ya kwanga. Vraiment, ça continue comme je vous avais dit avant. La minute de la presse, ça a toujours la découverte. Et quoi nga tuzaki na on est bandeti, quoi nga bakangi to komi na suka, to kende ba to kisa. Quoi nga yango. O kuna oliaka quoi nga e. Oui, place uta. Na vana source. Ne pona na faire voir bino ba découverte oyo ya bien. Pour na plaisir na bino tout besoin ndanga partout. Vraiment to kende sikoyo. Oui. Voilà. Ok, ndeba tokisela biso kwanga. To comme vraiment na suka. Oui, azokanga mususu biso tema toza pressé. Akangara déjà to monaka. Torara déjà. Yani Clette, babi. Yondo simbi ma solo. Voilà, merci à toi Grace Mbizi Zaya Roinda babi. Kwanga et utara wapi yangoyo vraiment. Yani Clette, to photos de la ma échauffé. Tondeni. Natia. Si maman quand on côté ça. Voilà. Osko étape suka to komi nango. Bomona ki ndenge to banda ki nango tibakangi. Oh nesko ya suka masolo après quoi ngesa nini. Et bongo te ni Clette na lobi mabe. Bongo nde yango tango chebo na chebo soke toki bomona ke couleur ya makasa oyo ke su bongo te échanger wana soke changer oyebi ke kwanga nde yango ebeli. Voilà. Babi couleur ya makasa ko changer oye parce que kwanga oye bande ni ke beli soka couleur échanger. Soka couleur nango changer faut fongola pe autant na kati soki ebeli ou bien ebelité. Voilà. Merci na bino tout bolandi biso de partout. Tokomi presque na suka la million de la presse nazaki wana pour sabino plaisir lelo na découvrir ensemble toi qui découvrir moi chaleur to ki mamoto comment va ça la kwanga. L'émission d'aujourd'hui c'était pour le plaisir de Grace Mbizi, la sexy des Tracy Pro, la même magique à Montréal. Merci à toi Mika Badine derrière la caméra, merci à Prophète Guy Kanga, merci à Matou Idol, merci à Chela Mboui, merci à Jeanette Bayanga, Jovi Vangou, merci à vous tous, on a la bio tellement fort, je suis de cœur avec vous partout. La première dame de Lausanne, merci ko motema ya papa Gobeli Chai, balobi maman na Andy Louawa, elle n'a pas comme les autres. Faut zipa po to rambangwa. Voilà. Wana zipiango pena we to kapena mbangu. To ça vraiment kwanga pena yani Clette lami na yo kapela oboko kwanga yani Clette. Yo luki makambu na bana poto. Olaxi ba one basaka kwanga soki ka bala posa kwanga ba okimaka pa na yo. Merci na bino tout bolandi biso to komi vraiment na suka. Tozaki wana ndeka na baka nous sommes là pour la découverte. Ya bakambe belé ba découverte ya batou ya makambe belé. On est là pour vous faire du bien de partout où vous êtes. Na la basuni ni na lobi moi mingi, moi pema. Babi malgré tout so liate, JP Maya. Émission yangoyo, découverte yangoyo. Na lo basuni to komi vraiment na suka. Toujours moi quelques minutes total à quoi on est belli et puis tout se séparer. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir. T'écoutes prochainement un numéro Yassika. Nulle part ailleurs, toujours sur www.Congo Elengi. Number one, si t'as Gaillard, si t'as Bolita, t'as un koto kumona pena la mignonne de la presse. Ok, nebo moni pena Mac Lokamba. Balobi ok nebo ba Christelle. Pourquoi pas grâce. Vraiment, équipe à Gaillard, équipe Vima, babi kuna Tracy Pro kanga solo, oningana nengeni. Tracy Pro la même magie kazawana. Babi ba image à Kano toujours avec un Mika Badine mon bala pembe. Voilà pembe. Merci à papa Diasuka, papa Jean-Marie, papa Moboti balobi olela kwanga.
biso ba manianga tolinga kwanga makasi fait pena ça pe découverte te na ba pe kwanga utaka pe wapi kwanga pe basala kango ndenge ni mabe wapi osepeli te osiliki eloko osilika ngwana ah non merci na bino tout bolandi biso yani cliente belité kala mingi te hein voilà ngana tiki bino déjà bon mona kana suka ndenge robela hein naloba sunini merci yani cliente to kombina suka ebelité kwanga ebeli na lina bando kitisa bomona ça to mona yango yo bandi ko kitisa bomona yango na bandi ko kitisa bomona atala ndenge etuka atalaka yango moke kwanga nanga ebeli bomoke elie nango temps mingi te na moto na kitisa na nini eza oui kwanga ebeli tolia kwanga bien mon bolandi du début jusqu'à la fin c'est la fin qui justifie les moyens. Nous sommes arrivés à la fin kwanga ezotoka kwanga ebeli tolia kwanga est commis prêt tolia tokelenga kwanga bon pena balila kwanga naloba sunini kwanga yango eliklet l'axabso yango yo ça na cha tono kidisa na ko sisa na ko chango boye etangima aina fungola bino bokota na kati fungola ngape na savourer na make up na soza gwanga ngamo ko dana jijaka yo mo ko mona kaka kitisi ça va ok fungola ya na mona bomona ndena salelo na ngai ngoyo moke papa makasa ndenge ezalaki eza subongo te voilà monyango wow ke tona telo na ngai mono ndenge bimi propre fungola na mama moto monyango eza pe ya soin ya pembe monyango ko kata voilà on meka te babide to banga moto voilà la minute de la presse na meka na kwanga oyo moto nazo zika nazozika o makambo olukela ngawa babi makambo olukela na Kongo elengi oyo nzambe lafula c'est vraiment bien miko mekate vraiment kitoko c'est bon félicitations quand même na félicitations à ba mama kuna sisi na robalula te zoe pe na pesa ba félicitations na mama dabosani kombo ye masenga ye mtayambaki biso dès le premier jour mama senga félicitations na yo na ba encadrement kitoko bobimisi ba Niclette kwanga vraiment na savourer na ki pe na pete na ki pe na goût a kwanga ba kosa bino te bana poto elengezawa D'accord. Niclette, comment on bisous. On dirait tout balandi le bina ba le basuka. Le bina ba onka ke baye baka kwanga oyo eza musala passe. Ya biso si to mesa nango tokotika kaka na musala oyo. Bango batu na ba yebite na pesi bango bonne chance. Merci. OK, au revoir. Oh, c'était nini? Oh, c'était nini ko? Kongolegi ko fiba bonbon Grâce misi la sexy bato balobaki mingi pona grâce Studio NC bato bafingaki mingi pona grâce la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Riches Krame ya komone la sexy Yena ma César Mati Clé mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badougou ya kotale Martin Kapika Tracy Pro la même magique la famille Mizi nos cimes sponsors à Makassi unité d'élite Bomonier la sexy Yemoko Serge Kabamu Adake chérie Yari Ide Kongolengi Balisa mwana mokatimbile Kongole mabosaka Balisa mwana mokatimbile Joli Pelé Pastoral Bakatambile Kongole mabosaka Mayebo Loso Boye pleye baba mabasa Fonsi Dolo Calvin Elengi KPL Sandra Kazadi Christophe Moura Kazadi